Beta. Katumbi olekate. Katumbi olekate. Kamera olekate. Katumbi olekate. Lobaka na chinga bakira mokilo. Lobaka na chinga bakira na sete. Misala ngezali yango wana. Olekate. Olekate. Makira sopani mingi olekate. Peuple congolais va couper mingi olekate. Dès le 19 décembre, Kabila na système na yebazo démissionner. Armée céleste c'est ça la Congo. Armée céleste c'est ça la peuple congolais. Armée céleste c'est là le peuple congolais non pas la boko. Révolution na mutunyaso. Révolution na mutunyaso. Révolution na mutunyaso. Étranger nyo ça kotika Congo. Les papiers là vont même pas arriver dans un bureau, ils vont aller. Tous les postes les clés. Baronde bakamam. Ba poste les clés nyoso. Ezala maboko baronde. Pays ni na ko supporter. Masolo ndenge wana. Bakongolais basala diversité basala belé. Bakongolais basala diversité basala belé. Mama Congo. Mundeli ya mboka. Ingeta. L'esprit pena ya Kipavita. Ingeta. Olobi boni pona makambo ya dialogue et puis na makambo ya soulèvement populaire et puis dans les restes ndenge les kati ya mboka na biso vraiment Congo. Olobi boni mama. Papa les questions na liboso mama dialogue. Eza makambo koloba te. Mama dialogue eza lisusu makambo ya koloba te. Tokoloba ngo mbala boni. Papa qui seke di asi aboya dialogue, aboya tipe dialogue. Azongeli kondima dialogue ndenge nini? Kozongela oya azongeli kondima dialogue eza ko biso peuple congolais to sila na kokufa. Pour dialogue nyo surtout to participer na étranger moko na kati ezali intérêt ya bapaya. Ya ba occupant. Papa qui seke da yebi yango malamu ke dialogue nyo surtout ce qui est étranger ata moko azali, caméra azali ezali intérêt ya bapaya. Katumbi soka azali ezali intérêt ya bapaya. Kanambe ikomanda ipo soka azali na kati ya dialogue wana ezali intérêt kaka ya bapaya. Po yebe akoki ko participer te po manda na ye esi esili azali kokende yotalaka azali kokende akoki lisusu ko participer na dialogue te papa. Bon pour la élection lisusu ndenge bazoloba nungu ezopesa. Élection koyi kosalema te. Tokosala élection mona Katumbi. Tokosala élection na Kamere. Tokosala élection na Kabila. Ou bien na PPRD. Pour cette élection soki salami atati Katumbi te. Atati Kamere te. Akoti ya moko ya ba PPRD na kati élection wana. Ezaka ke intérêt ya papa. Tout ce qui kokufa, tokufi belé, 20 millions de morts, eleke belé, atata ma itilaire, abomaka 6 millions de morts, de ba juifs, il y a 20 millions de morts, tolembi, tout ce kokufa mes coloniaux, papa qui sait dit, na bolinga nzambe na bomoi, oya pesa ka paiement te alongola ka paiement, papa zonga lisusu kuna na système wana dialogue, yebisa bango, bana na yo ba boy dialogue. Bana na biso bana na yo papa Kisekedi to boyi dialogue zonga kuna yebisa bango bana na nga ba boyi dialogue balobi ezali kaka ko participer na intérêt ya bapaya to kosala dialogue na biso moko to foutre na bapaya dehors to bimisa bapaya na bato na bango na gouvernement na bango na système na bango libanda to kosala dialogue na biso na Kenya et puis élection kosala na Kenya. Bon, pour le soulèvement populaire, tout ça dans le système soulèvement populaire. Papa, soulèvement populaire, on est allé armes na biso. Soulèvement populaire, c'est allé armes à moi na Congo. Moi na Congo, nous surtout moi si mon bali. Soulèvement populaire. La kanda est sans tout. Pour kanda ya moto. Mutamukila ko dirigeant. Mais kanda ya Zambé, kanda est sans tout. Muta dirigeant moi zalité. Et c'est ngali esprit à moi na Congo nyoso et c'est soulevé.
lever, s'est révolté, esprit na s'est révolté, kota bitumba oyo, loka na moko zali, loka groupe moko oyo ya groupe ya combattant kota na kati, ko se soulever na yo moko te, ko se révolter na yo moko te, comment loka esika résistance zali, groupe ya résistance zali, kota bitumba oyo, mwana kongo kota bitumba oyo siko zwami, kota bitumba oyo, osoki bakotoli biso mboka, tala mokili mobimbo oyo, bapeyi biso to biso tozali, bakoboma biso, bakosisa biso na koboma biso, po bakoyebake, toza na mboka, te, mabele ezali te, peuple oyo azali mabele, akoma kiloko pamba, azaka na tina te, mwa importance bazopesa biso moke sikoyo, mwa respect bazopesa biso moke sikoyo, po toza bayebi ke toza koresiste mikolo, toza kopute na mabele na biso, so toza kopute na mabele na biso te, me basi baliminaki biso kala, me basi basisaki biso kala, baza na posa na biso te, baza na posa na biso basisa biso, po bazwa barekipere mabele na biso, barekipere terre na biso Congo. Terre na biso nde Congo. Terre na biso Congo. Mwana nyonso siko ozali, oza mwana kipa vita. Ozali mwana kipa vita. Ozali mwana kipa vita. Kimbangwa bundela ki bitumba oyo. Azali accompagné ki ba kipa te. Kimbangwa bunda ki da Belge. Accompagné ki ba kipa te. Abanga ki ba Belge te. Yo mwana mboka, mwana Congo, mwana kipa vita. Kopanga moto te. Kopanga moto te. Bitumweza ya molimo. Bako bazana masasi. Mais biso to se révolter l'esprit, to koma igno, fait la force, to relea bango, to kolia bango, to koma bakoi. Tala. To koma bakoi ngeta. Mona Congo bisiko zali, koma koi. Na mboka yoso to zali, Congolais, Congolaise, koma koi. Koi soka boti, koya mosi soka boti na zamba. Koya mosi soka boti na zamba. Akoma kan esprit ya récupération, apansa. Akoma l'esprit de récupération, nzala soke yeli abimi akei azonga raté sapanza. Azonga raté sang à déchirer, azonga raté. Biso sikoto comme l'esprit en koi. Toko zonga singa te sato bomba. Kan ipolitika na mena batuna ye. Sato bomba, ipolitika na mena système na ye. Sato bomba, ipolitika na mena gouvernement na ye. Biso toza koi. Mwana Congo dioso, mwana kipa vita. Ozakoi, oboti, kobota wana ezali nini, babomi mpe bandeko na yo mingi, ya mibali mpe ya basi, babomi ba mama na yo, batata na yo. Donc okomi na nzala, oboti, ozakoya mwasi akomi na nzala, akozonga te soka déchiré kuna te, soka kangi nyama te, azongaka te, nyama na biso ezali politika nambe na système na ye. Nyama na biso ezali politika nambe, ipo, komanda ipo, na système na ye. Bakosi soki nzambe atanisaka ntongo abimisaka mwana nokisaka mbula ayebisaka butu azala bomoi ya baki RDC ezali mabele oyo ezali soisi par yebuka mpona yango okosi tolonga bango bakosi tolonga bango kota bitumba oyo kongole kopana na ndako te kota bitumba oyo Luka résistance c'est ce que zali. Luka résistance c'est ce que zali. Participer c'est la révolution. C'est la révolution na yo. So ba botelisa mboka to samboui. Surtout ba botelisa mboka to samboui. Ba roboma biso partout tozala. Partout tozala ba roboma biso. Ingeta. Papa qui s'est dit zonga na système na bino ya réunion loba na bango bana na ngai baboyi dialogue. Baboyi dialogue, baboyi élection, baboyi dialogue, ingeta. Tozo continue. Bon pona Kofi Mutunguba oyo azoko tia biso distraction le bidoni. Papa, pona Kofi ezali kama pasité, Kofi azako distrait biso. Kofi azako distrait peuple congolais. Peuple congolais voilà da Kofi ke. Kofi azako mutumabe, azali troisième personnalité, l'esprit a utilaire na kati ya RDC Congo. Abomi abebisi bana mibali mingi te bana basi mingi nzambe na bomoi ali kolakisa bino te poso kolakisa bino bo akoma bilei na bino lobi na tongo Kofi Olomide akoma te Kofi Olomide azali na kati ya bande ya baokipa mpona kodétruire mabele ya Congo
pour la détourner à Béla Congo. Nous sommes tous à la wana, azali collaborer na kanambe, na politique kanambe, commanda ipo, pour abimisa ba makambwana. So moni likam, tu so la boy, ya bimisi lo moboy. So moto nous so la boy, abimisi lo moboy. Azamuta lo kuta, aza troisième esprit Hitler na kati ya RDC. Mikona eza ya kotanga. Nzabo apesaka pema, alongolaka pema, ayebi nini akosala na Kofi. Nzambo apesaka pema, alongolaka pema, ayebi nini akosala na Kofi. Ayebi mokolo nini akolongola pema na yo, oyatia yo, akolongola pema na yo, na libota na yo mobimba, Kofi. Sor na yo, na libota na yo. Kofi monanga. Monanga nena oloba. Oyebi, oyazoloba, azanani. Kofi Oyebi, aux troisième personnalité, l'esprit à Hitler, na kati ya RDC. Mais Bana Congo, moko tayebi. Bana Congo, quatrième l'esprit à Hitler, né na zako lobabo, ayebi. Quatrième esprit à Hitler, pour na boma Bana Congo, né na zako lobabo, ayebi. Ayebi que yo za troisième personnalité, l'esprit à Hitler. Quatrième personne à Yebi. Et ça, les l'autre. Les amants, les amis, n'ont pas la communauté Kofi. Na Olanda Ote, na Bunga Oyo. To Olanda Ote. Il y a une distraction à yo. Zambé qui a s'occupé na yo. Zambé na Mbouya. Au pesi na pema. Pemolo na pema. A s'occupé na yo. Kofi Olomide. A s'occupé na yo. Au Mona. Problème zate. Zambazali. Ingeta. Mama Congo. Mobundeli ya mboka. Bongo pour la caméra, azocha biso mbutu na kati ya gouvernement na biso na kati ya politique ya mboka na biso Congo. Caméra ezali mosala na ye. Caméra batia ye wana bapoza ye wana kopoze. Posa na biso mbutu. Akota amabe, abima amabe, akende kota papa Kisekedi mabe, akende boy mabe, akende bon mabe. Caméra za inyoka serpa. Alika pour makambo wana. Pona ye finir la récréation. Quand même caméra a bien fini la récréation. Azamuke dimi. Amuke dimi. Toujours continue. Ngeta mala Congo. Bon sikoyo ngete zo kende mo 10 décembre le 19. Olobi nini pona bana Congo penza. Ozalika likambo moko soulèvement populaire. Mwana Congo nkoi ya mwasa utobota. Kobota utobota. Ospimisi makile belé so ebime belé ezali baleki nona bayana yo na batatano na ba mama no basopani basopi ba makila bakati ba mobesu bakati ba mobesu ozana nzala ojoboto za nkoyo utobota koya bina utobota keko lukabile ya kolia bile na biso zali politique nambe na bato na ye ezo sala mabongo ngeta bona ezo sala mabongo likolo ya nzambe na bongo nzambe musazate na sa nzambe na bongo konkera zate ezo sala mabongo e politique nambe komanda kwa koliama azoliama na système na mille moyens ngeta nzambe na bongo ale kili kona monene yende témoin yende liboso nzambe na nguya nyonso bongo pona ba dirigeant du monde ba dirigeant bazasima sima bazo compter pona ba dirigeant ye mwana ndeka vanda olobi poni mama Congo ba dirigeant du monde ezala ba Belge ata ba pesi baloati aza 2 ans wana bango basimbi mbula na ete basimbi pema na ete bango basimbi pema ekana ete bana Congo ata ba dirigeant du monde ata ba Belge ba pesi 2 ans bango basimbi pema na ete bango pesi 2 ans lobi na tongo za ba retirer pema lobi na tongo za ba retirer pema bango pesa ye lokote ba dirigeant du monde ba banga kaka nzambe bango banga ba biso te ba tout simple biso pe ngape nazali awa nazo tuna nzambe mikolo nyonso ya pesaka pe malongola pema tozo continue eloko eza te bango babangaka nzambe babangaka nzambe mpe bakobangaka na nzambe oyo nzambe alingi yango nde kosalema oyo nzambe aboyi ekosalema te soki obotola komomema botolaki kala soki obotola komomema botolaki kala nzambe abanda kozela biso pepe congolais tokoma ini totelema une seule force tokoma ini naza kosenga kaka eloko moko tokolongola bango tokanga bango tokobuma mpe tokokanga oyo tokokanga mpe tokolia oyo tokolia tosala kaka soulèvement populaire nzambe na bongo nzambe na nguya
alata peuple congolais. Alata peuple congolais, to sila na naba okipa. Po bitumbo ezako banana esprit. Mukili mubimba ba bumbisaka kamboka moko ezalaka te. Ezalaka te. Faut pas bitumbo ezala molimo. Donc soki ozo comprendre ozo mona ka bitumbo ezali la physique, c'est oza no monta mokilité. Oza monta mokilité. Oza ekela mwanzambe, oza mwana nzambe. Soki ozo mona bitumbo ya RDC, eza bitumba normal, eza bitumba physique visible, oza monta mokilité, oza ekela mwanzambe, oza mwana nzambe te. Mwana nzambe nyonso sika zali ingeta Congo. Akoyeba bitumbo ya Congo ezali bitumba molimo. Amen. Ingeta.